Deshodena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Deshodena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir Balandignon, soit Desho Denar TV. Merci Nabao Balandi Desho Denar TV. Ce côté Ngamba Aliboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV Ota la réalité. Tu es na sujet moko ya pasi mingi mama pasteur. Abengi na Desho Denar TV. Mama pasta za kolela pasta amemi vi na difficulté. Amemi na difficulté ndenge nizala branché na pesa au détail. Maman na biso abengi alobi Desho Denar TV. To sola ina mama ebele mulai na obetango bref 15 minutes to silisa. Maman lobi bref babandai ko sambela lingomba moko na passe-temps. Na église moko bango nyonso bandai ko prier sika moko. Maman zalaki dirigeante ya chorale ya ba maman et puis passe-temps en même temps pe ya zalaki pe dirigeant ya chorale ba papa. Bref, ba ekolinga na kati ya lingomba bavandaki esika moko. Na kati ya libala ba problème ebandi. Passe-temps avant bala maman zaki na problème ya santé. Ça veut dire maman banda ekobela diabète ou bien maman za diabétique. Passe-temps avant bala maman yebisaki evi na ye. Passe-temps andimai ko bala maman na façon ya kutela ki maman. Na kati ya libala passe-temps ba problème ebele. Maman lobi boue, Desho to vanda na mobile na libala mais to kozamba msu to lali na ndako. Ba ser ya même chorale o ngana dirijaka. Ba makangwa passe-temps. Voire même la nuit, ba msusu bazo benga ye to lali na likolo mbetu ba ser. Bazo benga ye na mbetu o ya mwasi na mobile ba lali passe-temps azo ya ba appel ya ba makangwa. Maman lobi boue, chose grave ezalaki na kati ya libala eza nini. Maman loko abanda ikobela, azali na problème à santé. Azali na problème à diabète. Des fois, ezalaki azali kokota pe ba hôpital, baza ko hospitaliser par rapport à état de santé na ye ou des fois pe ezalaki sora ke ko bota po ba bota ki na pasteur bana 4. Chose grave, nzoka na kati ya chorale wana passe-temps asi azwaka mondimi moko na kati ya chorale oyo mama a dirijaka na kati ya lingomba na bango. Passe-temps koma ekobima na ser na kati ya église. Maman lobi ezalaki des fois aoki kozala hospitalisé. Passe-temps azozwa même ser na église. Ser o maman dirijaka na kati ya chorale ya ba maman. Akoma makangwa mobile na ye. Maman pasteur aza na hôpital soit ake kobota ka ndenge ezalaka mwasi ake maternité ake bota. Au moment où maman pasteur kozala na maternité, passe-temps azwi ser na ndako ya maman pasteur nde sika memaka ser basala na ye ba bêtise nyonso. Voire même la même ser ya chorale au maman pasteur ayembisa alongolisa ye na bazem. Quel est le problème na kati wana? Ser na kati ya lingomba aza ser azalaki au moins libre. Babandai kosala kaka adultère ye na passe-temps. Ser ayaki kozwa mobali na kati ya lingomba ka ndenge ezalaka na lingomba ser alingani na frère mosusu. Passe-temps akomi ko menacer ser. Il faut akabwana na mobile au ser azui. Tandis que yo oza passe-temps, oza déjà na mwasi na yo, oza na maman passe-temps, o vivara na mwasi no na ndako. Ozo vivre sous adultère, yo na ser. Bozo passer vie à adultère, yo na ser. Mais olingi ser azwa mobile te. Eh! Non, mais makambo ezo salama na mangomba lelo, c'est terrible. Problème ezala kinini. Voire même passe-temps alongola ser bazem. Ser na même église, na même lingomba. Ser aye kozwa mobile. Quand ndenge ezalaka ser bando tambo na mobile na ye, na kati ya voiture, passe-temps zopesa ba menace na ser ke yo, nazo pekso na frère wana olingi koyoka te. Eye kotombe mabe tango abengi ser. Po ke na ba menace akende kogangela ser kaka ndenge alingi te ser azwa mobile. Nzoka ser azalaki na voiture na mobile na ye. Téléphone eleli ser ayambi. Maintenant sur téléphone. Mobile ya tuni wana nani azoloba no ndenge wana. Ser alobino pasta alobina nga na koyembaka lisusu te na église. Mais pasta koyebisa yo oyemba te par rapport à quoi?
Sœur atali likolo atali na se azaki na choite a dévoiler secret pas ya copain na ye. Pas mobali na ye, ça veut dire ayebisi mobali na ye ndenge naza awa passe-temps a déranger kanga ndenge naza awa na bimaka na passe-temps ndenge passe-temps yoki ke tokomi na yo yango azo menacer nga il faut ngana yo toboya na totikala kaka na ye. Tiens, frère asiliki frère obi ozabu ete comment ya okiko sakana na yo mwasi o ngala ngina bala pona mikolezo ya. Et en même temps, toza biso nyonso na kati ya église moko, toza na kati ya lingomba moko, na passe-temps, na sœur, na frère, bango tout lingomba moko. Mais passe-temps au moins yebi ke sœur yebisi na si na zui frère na kati ya église, naza na besoin na s'engager. Passe-temps lobi lokuta. Yo nanga toki kotika na te, oza obligé otika frère wana il faut tozalaka nanga. Maintenant ça sala ki sœur et ko tomber bazana sœur na kati ya voiture, bazana frère na kati ya voiture, frère aye ko comprendre problème nini le kaka entre passe-temps na sœur. Passe-temps lobi na sœur lokola yo lingi frère okoyemba lisusu na lingomba te, c'est-à-dire suspension pour olingi mobile. Sœur ayebisi mobile na ye ndenge naza passe-temps a suspendre nga po ayoki ngana yo ayebi déjà ke ngana o tozaka mwasi na mobile na si na yebisa ki me ya lingi kotika te alobi nga ifo na yo toboya. Frère aye ko comprendre frère abi bo ça va loko aya lobi okoyemba lisusu te problème ezate me yepe à côté ya lisusu te. Et le qui un temps frère a s'organiser na bande comme susu ya lingomba balandi pasteur na ndaku na ye. Mama pasteur lobi to vanda yi kaka boye. To sutu ki porte kaka batoke to fungula boye groupe pa batu bakoti. Famille à frère wana na bande comme susu ya lingomba baye ko menacer pasteur na ndaku ba beta pasteur pene ba boma. Ba beti pasteur lukutu ya solo pasteur kao. Maman pasteur lobi papa de cho ngande na benga ambulance bakendani ambulance. Aye ko yoka bien à reprendre santé azongi na ndako. Bref papa kalingomba ba benga sœur batuni mais comment expliquer yo oyebi bien que passe-temps azaka na mwasi na ndako. Et puis ndako wana yo okendaka. Et puis maman passe-temps bosolaka na ye des fois okendaka même kuna na ndako wana liputa maman pasteur olataka na nzoto na yo maman pasteur akabelaka yo biloko mais comment oki okoma tina niveau okende kobima na mobali na ye. Sœur alobi boye yazaki na problème te la question ane ke passe-temps abandai koyebisa ye ke non ndenge oza wana nga nazobala yo parce que mwasi na nga aza maladif bientôt azokufa yo ndoko ya kokota na libala. C'est-à-dire mwasi na nga oyo diabétique azokufa na elobi lobi awa aza maladif akoumela te akokufa soka kufi nazobala nde yo. Voilà ba assurance au passe-temps azopesa pas sœur. Na fungoli parenthèse moko rapidement pour vous comprendre. Oyebi makambo eza mamba kokamwa. Passe-temps okende kozelisa liwa mwasi na yo na sœur. Ozozelisa mutu libala po mwasi no akufa na ndako. Ozui sœur na église olaka ye libala lobi mwasi na nga za maladif bientôt azokufa soka kufi na zobala yo. Vraiment un serviteur. En même temps tant obala ki sœur a efsa ki oki aza na problème à santé aza diabétique. Babala na sœur depuis l'âge de 17 ans. Ti lelo sœur a commis na 41 ans, baboti 4 enfants. 41 ans, baboti 4 enfants. Et puis sœur a l'habitant a bandé kolingue na église, sœur a zala ki plus ou moins na 16 ans. Pasteur bandé kolanda sœur a zali na âge à 16 ans. Sœur a zelisa ki non na zana no muke lokola yaki na poto sika zali no muke, zelana kokisa âge et puis na si sa classe ndeto balana apro balanga de 16 ans olinga ki sœur. Ti lelo sœur a na 41 ans. Oyeba ite kazali malade, oyeba ite kazaki diabétique. Kangi parenthèse na ngena loba bongo po ba maman bo comprenaka. Bato ndenge bayaka na lokuta na maloba, boyeba ndenge bakosaka. Sœur alobi non, pasteur yebisa kinga, mwasi na ye aza na malade, mwasi na ye azokende na kokufa. Bientôt soki mwasi na ye akufi akobalanga. Voilà ba promesse au passe-temps apesaki na sœur. Mais chose grave, sœur wana zali sœur oyo mwasi na ye ayembisaka na église. Mama pasteur azali dirigeante ya chorale ya ba mama na lingomba. Même chorale wana nde sika pasteur azu mwasi azobima na ye azoya kobima na mwasi na ndaku ya libala.
Ce qui maman pasteur a une hospitalisation par rapport à la santé na ndenge zalaki, tant o ya osa na hôpital, tant wana tout, wana ser ndazo koloba. Ce qui maman pasteur a une hôpital, soit hospitalisé, na ba période wana tout. Na ya quand même nanda kwa maman pasteur, na lalaka awa, tout ça la nyonso awa nanda kwa passe-temps, tout ça la kana nyonso o etali mwasi na mobali awa, nanda kwa. Voir même maman passe-temps, des fois soka ke maternité tanga zara comme na zim, ake kobota, ngana yaka na sima awa to zaka na passe-temps awa. To sala kana yeba acte d'amour nyonso awa na ndako oyo na lit conjugal ya passe-temps na maman passe-temps. Tala kindoki ya ba passe-temps. Est-ce que ba oya boy? To benga bango penda ba pasteur? Non. O ba pasteur te o ba bandit de l'évangile. Des voleurs derrière la Bible. Ba tuto lo belande bango. Bon ya boy penda to lo bate. To yebisa ba maman vérité te. Il faut vérité bima. Des choses d'Enar TV. Rien que la vérité. Bref, balingana ki na ser, basala buzo bana ser tango atimbisi pa ya fiancé ou bien garçon ou ba ki kolingana na ye, secret passe-temps ebimi, ba beta passe-temps, kao passe-temps, ba vandisa ye na église. Ba vandisa passe-temps, maman passe-temps bengana ba kambia lingomba na bango lobi non. Bo vandisa au moins parce que ba problème est qui trop. Du fait que le problème n'est pas que basi, et ça que ser wanate, mais azwa basi et belé na kati église, la même chose et le comment kandezo se répéter à plusieurs fois. Bref, maman va vendre na mobile na iba sololi a pesi passe-temps conseil. Moni makambo lokola yo za na maîtrise te. Ozu ba problème belé na ba ser na église. Problème a passe-temps ezaka moko et kobo. Et kobo na ba maman de kobo. Ba ye ko vandisa ye. Bref, ba vandisi sima bambula. Bande ko na moko quelque part, ba ye ko sa l'église, ba bengi sous passe-temps, ba bi non yaka lokola yo ebili lo banzambe bien, yaka osunga biso, o sala keto faire fonctionner église. Passe-temps ke na église mususu. Côté ya uta longwe, ba pemisa ye a ke na église côté ba yebi ete, côté akei la même chose. C'est-à-dire pasteur azana molimo kaka ya ngibi. Pasteur mo beti ngibi ya tembe, a beta ngibi atalate. Maman lobi mobali nanga seule chose point faible na ye ezaka ka basi côté akendaki alingani suna ba ser kuna aye kolinga ser moko boya zalaki danseuse ya ba musicien mokili balingani na ser wana na église babandi ko vivre na ser car na kati ya église wana alingi sous ser mususu na kati wana première ser o ya lingaki asiliki abi yo loko lingelinga susu mwasi kaka awa na kati ya église ngana oyebisa nde mwasi no ya ndako nazo yebisa siko mama pasteur makambo oyo zo sala awa ser abengi mama pasteur a expliquer mama pasteur makambo tout o mobile ne azo sala scandale baswana na église pasteur alongola mwasi zemi na église bafunda ye basambati na l'état dossier eleka esuka ndengo wana baswani entre bango na église babongisi entre bango na église communauté balobi non loko eza mambo ya église totika ndengo wana kuna kotake ndai na église wana babengaki Yesu ya mibale ake kolingana na ser mususu na kati ser wana zalaka danseuse à l'époque ya ba musique ya mokili balingani na ser wana bazo vivre na ser kaka wana na même lisusu lingomba alingi sous ser mususu ser aye ko comprendre que non alingi ser na kati ya lingomba bakomi lokola deux ser na kati ya lingomba tutanisi bango ser wana danseuse alobi mondengo kutanisi ngana mbanda awa yo sangisi biso na église obetanisi biso mutu nazo benga siko mwasino ya ndako na yebisa ye makambo oyo zo sala ser danseuse abenga mwasi ya passe-temps a expliquer mwasi ya passe-temps makambo mobali nazo sala scandale na église abengi mobali na ya lobi mobali no awa asi alingani na mwasi na église o ndenge toza mobali no atie vrai désordre na église par contre balongoli même zemi na ser o baza na ye awa ki makango na église wana danseuse asali zuwa ayebisi mama pasteur bref scandale ebimi su na église wana mama pasteur alobi boye tango bayaki kobenga ye na yebisaki bango déjà ndenge bozwi ye wana responsabilité ya ba mama bopesa ye te
responsabilité ya ba sœur na église bo pesa yete yendenga zawana bolinga ke ateyi kaka soka sisi kote ya akumbana na ye na bible na makolo na ye abima kende mais soki bo pesi responsabilité ya ba maman to ya ba sœur bokoyoka likambo po kote yo déjà boyebi apanzi lingomba bafandisa ye bino lokwa bobengi ye ateya mais responsabilité na église bo pesa ye te Joana toke na page ya suka côté problème eza pastan basangisa ki mbongo na mwasi na ye basombaki lupango awa na poto mama pasteur alobi boye lupango basomba soki otali mbongo o basangisa ki po basomba lupango wana soki eza par exemple 20 000 euros mbongo a pasteur na kati mbamso ekozala 1000 euros metan baye koswana na pasteur alobi bateka lupango bakabwana mutu na mutu ake na part na ye mama pasteur alobi boye tokoteka lupango na ndeni lupango plus esalami eza mbongo nanga mbongo no na kati eza te boyo kolinga toteka lupango tokabola mbongo na ndenge nini mbutu ekoti pasteur ake kofunda nani mama pasteur na la police aza lisusu na busa mama pasteur te bakabwana bafundi mama pasteur ke non aza lisusu na besoin mwasi te bakabwana pasteur asenga abokola bana ye moko alobi boye moye mwasi na ye akena bana eza te po mwasi ayibi langue te mwasi ayibi kotanga te moye atikele responsabilité ya bana eza te pasteur azwa bana akoma obokola bana pasteur zongi susu na leta alobi boye ndenge za wana lupango wana o basomba na mwasi ye aza na posa nango parce que ye mutazo bokola bana jamais yako ke vanda na bana na ye hier tandis que bana lupango o pasteur azo luka réclamer lupango eza ya mbongo wa mwasi mwasi alobi mbongo eza na kati ya pasteur soki ezebele ekozala 1000 euros seulement mais au moins bayebisi pasteur soki yo yaki ofunda mwasi pona intérêt lupango ce n'est pas ça soki oza na besoin lupango ça veut dire pesa moitié ya valeur ya appartement pas mwasi comme ça yo récupérer lupango pasteur mbongo pe ya kopesa pour récupérer appartement exact mais au moins maman sala effort apesa pasteur moitié ya dépense ya lupango wana ya appartement etikala ya mwasi pasteur a intoxiqué bana na ye bana balingi su ko sentir maman na bango te bana bakomi contre maman na bango soki bake na justice ko samba pasteur si ayebisa bana ke bolo ba maman na bino asaela bino eloko te et puis akipara bino te ça veut dire maman aza irresponsable na fungoli parenthèse msusu rapidement pour comprendre ebi mamba bana na poto ya on tolobaka il faut beaucoup la bana na culture africaine c'est très important parce que eza un peu difficile ya komona bana bakendo wanga na maman na bango ce n'est pas bien comment beaucoup wanga na maman o ya botibino et surtout bano ya poto babandi esprit wana depuis crèche depuis la crèche babandi esprit ya indiscipline ya ki impolitesse bakoli nango papa na bango incliqué bango mususu bana ba sabota maman bana bakotelaka mama te bana babalukela mama na bango chose grave pasteur apesi obligation pasteur asengi na leta mama abando pesa passion alimentaire pona bana poto makambo mwasi apesa yo mobali passion alimentaire ebi bilo msu nazoyoka na poto tala batu ba mitema mabe en même temps pasteur na église o ya kende ska ke ko tia ba sœur bazemi kuna aza papa o ya te ya ka ba mama aza pasteur o ya pesa ka mate ya pa ba mama sko à côté ya ba mama nini tandis que ye moko pa na ye azo futsa mwasi na ye passion alimentaire pona bana ye ba mama akomi na suka mama lobi passion alimentaire a bana 4 mwana mwasi na poto afuta mobali passion alimentaire a bana 4 po pasteur lobi ke moya pesa mwasi na yeba nezate po aza irresponsable aza na sens sa responsabilité te moya boko la bana na ezate pasteur azwa bana 4 boko la bango ake ko accuser mama pasteur na justice mama pasteur fa bando pesa ye passion alimentaire ya bana 4 yaya mibali kutu na poto wa ko pesa passion alimentaire te bongo yo mwasi bakende ko accuser yo bando pesa passion alimentaire à 4 enfants mais liwa maman pasteur a commis au bout maman pasteur eko senga conseil alobi papa loba likambo bande ko basi bayoka mobali azo continuer côté ya batu na église
Mais na l'état ke ko funda nga pona bana 4 nga na bando pese mbongo. Moi si abanda ko pesa mobali mbongo. Yaya basi bozo mona makambu na poto wa. Bozo mona makambu. En même temps, pasteur linko yoka teke mama pasteur muto solisa ye. Alingi koyoka te mwana mobali apusa na pene. Na fungoli deuxième parenthèse. Na tuli boy. Poni ezara mwasi na mobali soye bakaboni mobali alinga te mwasi wana kendo bonga. Ezara poni. Mibali balingaka jamais soka kaboni na mwasi ayoka yo zui mobali te. Ayoka kutu to zui mobali soka ko zui mobali. Mutu bokabwana meko mona makambu na yo. Ezara poni. Juste question. Na kangi parenthèse tozongi na sujet. Mama pasteur azolela. Vi na ye koti mbutu mbutu. Mobali alingaki ya kanisa ki alingaki pasteur nzoka alingaki lima. Mama lobi de shonga na kaisa na lingi mobali nzoka ngwalima. Na yaki kolingande ndoki. Pasteur te me ndoki ya mobali lima ngando. Mama azolela vie koti mobulu. Pasteur linko yoka ye na mutu te. Pasteur ke kofunda ye na leta. Abotola ye lupangu akokite mama afuti pasteur mbongo moitié ya valeur appartement. Pasteur asengi mama bando pesa ye passion alimentaire ya 4 enfants. Tala ba problème. Muto sa biloko aboye pasteur jusqu'à l'heure actuelle. Pasteur ateyaka na église. Tina moment onde na oloba boye pasteur aza na responsabilité na église, ateyaka ba mama, apesa pe ba mama conseil na église. Yango mama pasteur lobito tuna boye conseil o ya ke pesa ba mama na église eza ya nini. Tandis que na sima na ye moko aza na fardeau. Na sima na ye moko azo sala mabe. Mais eloko nini o ya azote ya na église. Mate ya nini o ya ke ko pesa ba mama na église. Tuzawa pina ba pasteur ya lelo. Tala makambo ezo salama. Tala makambo. Na kati ya lingomba mwasi ka kozwaki na kati ya lingomba na même lingomba ozwi serre. Ozo kendo kolala ye na mbeto oya yo na mwasi na ndako. Voilà problème eza wana yango wana esali mawa pasi na soni mama pasteur aleli comportement ya pasteur. Tala bato makambo osala yoka. Koyeba bato yo vanda na bango ndo oyeba bango. Ne biso toyaka kotala bango ya dimanche. Liboso a cher a telemi azoteya. Non, wana bango te. Koyeba bango vanda na ye fréquenter ye kende pa na ye tobozala ba camarade. Koyeba pasteur eza dimanche tendenge boyaka bo telemi a telemi liboso a cher alléluia ogangi amen. Non. Wana latika aposo ameme aye koteya aye kokosa. Ton kaka olongwa na église alongoli poso ameme na ndaku na ye nkoi. Oki histoire maman côté outi sœur azwaka na âge à 16 ans na église. Na âge à 16 ans sœur azaki mwana mukie. Mais au moins sœur alobaki zela na sisa ba étude bongo balanga abali sœur. Bakena sœur. Tala biloko asali na kati ya ndako libala. Sœur na maternité ou hospitalisé yena sœur mususu ya église. Na kati ya mbeto oyo azalaka na mama pasteur. Sur lit conjugal. Azo sala adultère na kati ya ndako libala. Lobi kaka ye afingi sœur aza maladif alaki sœur mususu zela mwasi nanga kufa pona bala yo main. Tango akende ko bala sœur ayebaki état de santé ya sœur. Ba bien obo sangisa kina mwasi yo lingyo s'emparer nango oke kokosa makambo na justice mais esimbité mwasi azongiseli yo moitié mbongo oyo tiaki même pas. Ba pesi yo c'est un péché. Bana obo botina sœur. Lelo o intoxiqué bango est-ce que un pasteur oki ko intoxiqué bana na yo envers maman na bango? Juste question à savoir, pesa biso réponse na ndako. Bana o intoxiqué bango envers leur maman. Pasteur. Yo moko bazemi partout na ba église na ba sœur. Yo moko ba beta yo na ndako. Mwasi na onde asova yo. Lelo boke na justice, mwasi fois bando futa yo passion alimentaire ya 4 enfants. Mwasi na poto akendo zwa mbongo a 4, comment dirais-je? Mwasi na poto akendo peso passion alimentaire à 4 enfants, azwi mbongo wapi? Mibali kutu ba okoka ngo te, passion alimentaire a bana mibali mobali a changer pays. Soka za na France a changer pays ake Belgique po aboya engagement wana. Soka za na Londres a kimi a ye France po nini bacha ye na passion alimentaire a 2 bana, ya 2 enfants. Bongo mwasi apesa mobali passion alimentaire à 4 enfants. Ache vie ya mama wapi? Mama zolela.
maman souffrir, maman lobby des shows d'Enar TV. Dobela, bimi sa vérité, ba maman va comprendre. Et là on dit tu es tout tuna, ba ser na kati ya mangomba. Tant ba passe-temps ba linga rabino, oyebi penda ke passe-temps oyo azo linga yo. Azana mwasi na ye na ndako, azana maman pasteur, oyebi pe maman pasteur. Ezalaka vraiment nini? D'un côté oui, ba passe-temps ba pe na ba erreur na bango, mais de l'autre côté ceux qui tozongi to tuna nanu ba ser. Bozalaka na souci te. Est-ce que bokendaka pena na église ko sambela nzambe? To bokendaka na ba mission mususu. Et ça na ba mingi na kati ya mangomba ba ya ko sambela te. Baza ba pire païenne, baza ba païenne à 100%. Baza na ba mission ba ele na kati ya ba église. Juste pour aller envoûter les gens, juste aller déranger l'esprit des autres, kokende ko panza ba mabala batu, aller faire tomber les pasteurs, tout consort. D'un côté, ba sœur sengeli pe bo comprendre que loko comment on dit ma okoma makangu ya pasteur na on église. En même temps, oyebi que pasteur na yo azana mwasi na ye. Comment maman okoki kondima ke okoma makangu ya pasteur na église. En même temps, oyebi que muninga na yo mwasi aza na ndako libale pa ya pasteur. C'est ça aussi des questions à savoir. Vraiment ba question to pe ba sujet boye ba maman ba ndeko basi to meka ko changer to meka ko zwa maele zo sala bien te ezo sala propreté sali mawa pasi na soni na kati ya mangomba entre les sœurs et les passe-temps trop de désordre to leki na annonce to ye na annonce voilà na maman na biso azoluka mobali maman azana 36 ans d'âge azana 36 ans d'âge azana besoin ya mobali ya bien bakumbela na ye. Maman azana Irlande, sokoza intéressé benga des shows d'Enar TV. Nazana sœur azana 28 ans d'âge, sœur azana Tunisie, azana besoin mobali bakumbela na ye sokoza intéressé benga des shows d'Enar TV na kuzu to kopesa yo ba détail. Nazana maman na biso mususu mère de 3 enfants, azana France, maman azana France, azana bana na emisa tout 35 ans d'âge France. Maman azaye moko situation administrative posée, azana parlé makambutu, sokoza intéressé benga des shows d'Enar TV to lo belango. Na leki na bana mibal na papa na biso na Kinshasa 31 ans d'âge. Azana besoin moi si ba kumbela naye, sokoza na besoin papa benga ekosala bien. Tozana papa na biso mususu yepe azoluka moi si ekosala bien. 42 ans d'âge, azana besoin moi si ya bien avec bagage intellectuel. Bakumbela naye papa aza awa na Paris et kosala bien sokoza intéressé numéro des shows d'Enar TV angwana benga tolo bela et kosala bien makasi. Voilà autre nga tolo bapona lelo yangwana soko talinga ba alboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV ota la réalité et zala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission zakoya ciao.